Foot à couleur. Ngai nzembo ko nana yemba nani. Zela nzembo nani bilabe nzembo bilabela yemba. Sabuni ya munganga, sabuni ya munganga, sabuni ya munganga. Ndebise bisa saba munganga kaka mandombe original. De Mwindo Nègre. Ancien boga. Non. Oh de mwana nanga Fabrice yemba. Oh bakutaka na musique, oh bakuta ba Mwindo ndebiso original. Voilà. Nègre. Il faut jamais guerre na presse. Tant que se reprocher les locaux. Abiri. Tout ça dans le direct, tout ça dans nino. Mkoni babengo ataka Kongo bakangie kuna na parquet bokene mbangu mama lobby bakangie mbongo moyo utaki pa Dominique mo musaka na Londres. Ne mikolo tolaki ne papa lufa mawidi o asaki tout ça makato que ça émission pas naye. O papa Dominique le musaka tanga tali émission ça na papa la zonga elo olia. Il faut respect aux morts. Nzela bakenda ndeko ngai biso zokende nzela wana. Tamusu le ko la ko se baleka lelo bol il va historique le Koulia grand artiste ngole wana no ba kutana na ba miyibi et la prison so côté si aux allons baptême zo pas ba ye ba sai ba mona ba tu la sai même ça qui la kandengeni ba tu la mo pa mo konze ba prison za kandengeni non. René. Moi, je vraiment maman civique Béa, maman SBFAC, maman sociale. Et ça, va tout côté. Il y a des gens au Bamonaka, au Nasaraka. Je ne serais pas aimé avec tout le monde. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température, et yena mo pepe asika. Ya tobina e Congo Température, et yena mo pepe asika. Woo! Badonda te poani. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyoso osakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Ah, oyaka na bilamba to valise na yo. Nyoso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene. Bana poto tuka ah kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Ah tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation na ezalate. Merci très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site la plus suivie de la planète, chère à maman Rosette La Fleur d'Hambourg. Donc bon séjour à la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Veut dire que merci Naba fan ya René Abiri le Mandela le cardinal Mosengo de la presse. O wapi bozola ndabiso balobi bolingo wapi balobi gu oyo wapi elengyo wapi tosuki sana anana. Veut dire que tozali awa, veut dire qu'avec chaque Congo na impact na idéologie, veut dire que tozo solo la toujours ma solo yango avec actualité. Balobi donc tokoyeba ni nezali koleka entre chaque Congo na Vincent Chiluiz parce que Vincent Chiluiz a bimisi ba vérité donc a confirmé que non chaque Congo a liambongo donc notre artiste Lukuli veut dire que toko découvrir yango yango na René Abiri l'état homme de vérité na émission oyo vérité sans frontières veut dire que ça leur plaisir, il y a trop na tout à Londres, lobby en commençant par Yemoko, le boss des boss, le patron des patrons à la carte illimitée, Eloge Mouya, il y a le tout puissant, lobby Eloge Mouya, il y a le tout puissant, lobby 0044, lobby Cornel, il y a la taille quadrillée. Balobi depuis Londres, Cornelia, Balobi la fille Android, Balobi Mikolo, donc azo pem misarene abirimabe. Donc merci à Paola Schengen et Kilo à Londres.
Tozalia Wanave cher à Congo, donc cher à Congo l'international. Bonjour. Abiri, merci. Vous êtes décis, mais il y a un choc. Non, décidé, il y a un guéret. Il y a un choc. Non. Ah, ya. Bito so ba grand coup ya kusakarate, Dominique ya musakana Londres. Bito so ba grand coup, wana ba bilo pambana vraiment que mishonoka mutu no yeyo. Impesa kondombasi. Maman nanga SPFax maman social. Ma Sylvie be yalinga otro. Ma Sylvie to so anetro me batumi balotangi ba kombo depuis banda opesa nga ba on a lia kata 50 francs na bon. Mutali boso lo bagil boso na nyo. Dominique ya musakata. Na mona été à komela ngate elorote. Dominique ya musakata. Tuna tuna Yves comme Ipana. Ayo so biloko te. Si TV za radio TV cher à Congo. Mais amona kengote Yves Ipana miko muté yazola ta kitoko. C'est Dominique ya musakata à Londres. Te ponga na liste ba mabanga ya ba boss bato ba yebi musala ya mbongo na vie. Donc ceux qui de radio solo la tête de faux chemba non. Ceux qui na yebi so mutu Dominique ya musakata à Londres. Impesa kondombasi. Michel Noka, BBC Noka. Laura Michel Noka, Ayakin, Azonga, sans impact. On met 100% Zambie. C'est mi quoi ça? Cette fois-ci, maintenant, tu as changé ma stratégie. Voilà. Il me recevait là. Michel Noka, mon habit, le bio, au qui paraît, la glisse est en Oya. Vraiment que Sandra Bumba, les Bumba, vraiment que que Brigitte Anani, parce que maman m'a raté. Maman Nangai va la transfert, surtout moi, ceux, allez, Roming, ils allaient, maman Nabiso, bon de l'Uzeidio, maman Clotine Reine, maman Lili Manzouangani, maman Vic. Ah, c'est maman Naren. Merci à tout cas. Merci beaucoup, c'est Chara Congo. Donc ici, là, na Congo Température sur votre très belle et grande émission, Vérité sans frontières. Et alors, Chara Congo, balobi esprit à lukuli et bimele liyo na 0R ezo landayo ezo tikayo à l'est. Il faut que ozongi sambongo to moni ba vidéo ba versa ba confirmer pe bazo la kelela ma be balobi ke note mbongo wana oyoyo olia il faut obimisa yango. Moni abiri merci. Ngando zalaki na matanga ya honorable Tchachombala. Honorable Tchachombala momonaki. Abiri leo njako ya moko. Au moins ça des formes moko bina baka bina filé au moins ça la esprit bina filé voilà comme droit au but voilà évita kabarimer le abiro comme na succès yo rimer te ba mikolo kiminda kozola la suna ndako te esprit ya bembe oyo lia ba mbongo na bango et comme ko bimela voilà vraiment que libisa biso boke aïe vraiment aïe voilà Mombaya okay, falo ka t'appelle nazela Mombaya zera sima nazana bira wa Mombaya uto Mombaya OK katalo l'appel voilà Mombaya zera sima zera c'est ça émission je crois que il faut respect aux morts nzela ba kitande ko ngai biso zo kelenzela wana tamusu eloko la ngose ba leka lelo bol yeba ka historique. Le Kouliazaki, grand artiste. Tanga Bedaki, il m'a pris son fou bambote Bazali. Papa Ngaloufar, parmi Batoyo, Babouli sera sans danger. En tout cas, la côte de Maman Locolité. Car artiste, c'est mon co, comme vous voyez dans le Bossana, à sa prophète dans le Bombashi, il y a une contribution après à côté de papa. Ngana yo tokende ti inde remettre yo moko na l'inconcerné ne to mataki na campus ta to na campus to kuti lokulila la musiye aso ninga na mais en tout cas vraiment c'était déjà nous de suivre mais lembaki nde alikuwa kimsala nzambe asaki mabondeli azu cédé na ye atikeli mama azu quelque chose azaki na parce que mama lokuli abinga bena artiste na me appelle image yo na Lubumbashi na sabe SOS esunga lokuli na Lubumbashi tango biso bimi ngal faisi na biso tango kisanga ka tsako hey nga ba vérité hein parmi les artistes qui m'aiment pas ngal fa na katazali hein so bimo yo kitunga wow asbasana of contre ngai pona tata mo yake de kanisia ko sa mutuelle de santé ba ya comédie so beli ba ke na Israël ne biso ke suka wa bon Chara Congo tokende tout droit au but déjà aux oa contribution ya mbongo ya mutu ata moko pona compte ya lukuli
juste yango tozokende te yango tozoloba te oui ou non na maboko boye landa nanu te lolobi te tomoni okomowangana nalobi boye bana raison landa bien mutu oyo akotika contribution na ye nga na soki kaka mutu moko wana mutu kaka oyo ayaka parce que biso okotaka makambo soki tozali biso saisi te osalela yango mpe bémission ebele te non bato basunga émission ta moko te parce que otambwisela yango déjà comme message photo mpe na Facebook mpe tomona non ngana papa ngaso biso na yebisi yo ngalo phare ali parmi ba artiste oyo babundisaka sans danger alingaka ta moke te akomopeka mbota bonjour me na motema alingaka te aboyaka aza moninga na ye lisungisa obligatoire te ntango papa na biso l'artiste passé ayaki na Lubumbashi ntango ayaka namemaki esika azalaki pomi c'est quoi abiri ngata émission mingi ya soki so tamso wana mpane ya actualité bala na bakopie ya Karim Mokonzi ya banani bakopie Karim Mokonzi Vesa Chuluzi na Rabimbi Mavinga bakoka bakopie kaka te bakoka te bakopie kaka parce que ba ko créer buzz te po niveau musika même lelo diaspora balande émission wana c'est peut-être émission ta mokete comment il était comme dernièrement tout ça émission ou ba comédien via ou ba finganga ba biki wala ko dénigrer les muta passe dans zala cher Congo tout mec un peu ko réfléchir oza mukolo oza responsable père de plusieurs enfants et déjà je pense que mon peut déjà moi ba koko et alors cher Congo mais pourquoi toujours oza toujours kaka accusé na ba escroquerie na ba détournement de fonds Yabatu. Pourquoi toujours cette réputation? Okoki okata hémorragie wana te. Voilà, il y avait question tourner hein. Abiri. Babi Ndonga tanga kufi na Angola. Ba confère na yo ba yana yo bukumisa kana. Basalaka eso ba salaka so ba kunda babi ate. Moi j'avais dit non. Abiri. Kosakana ke le côté caméra yona miko kosakana ngote et quoi ça pesa États-Unis et le kozo mona oui exactement yoko ça jamais guerre na presse tant que se reprocher loko abiri tout ça en direct tout ça na nino mkoni babengo ataka Kongo bakangie kuna na parquet bokene mbangu mama lobi bakangie mbongo moyo utaki pa Dominique mo musakana Londres ne mikolo tolaki ne papa lu fama wudi o asaki tout ça makato que ça émission pa naye o papa Dominique le musakata tanga tali émission ça na papa la zonga lo olia et abiri évitons les rumeurs vous comprenez ce que nous créer buzz kenira pa Karim Mokonzi vous comprenez côté école à Karim Mokonzi voilà non Karim nazana style na ye ya ko créer ba buzz Vesa Chuluzi soko ko kasute kene pas Karim Mokonzi Karabi bala kisabino comment ça buzz ba musu bakaza soko fingi tshaka Congo nde bana poto partout dans le diaspora boza na imso bino boza batu mo mayele est-ce que mutu ba fira moyibi yango na bakanga été on a ça fort hein na finga ngana finga de nos conséquent décision finale nini oyo zui pona Vincent décision de suivre vraiment que association non c'est-à-dire que association asbel artiste à danger et siège qui pona bango d'abord diaspora nanu ba on a ba pilier bateau o ba soutenir sans danger à mort babi papa et bandaki na ba comédien via sans na finga ka bango pe hein que baba bolole ba zoba voilà tala ngaza guerrier wa guerrier TV cher tala ngaza bunda guerre tala tamsu bala poto tamsu amona ndeti ba fait partie ba sosaka na bango hein que akimiso non to pas moi vérité partie ça non to pas vérité partie ça yebani hein baki amongana mateta wana kusaka na bango te hein abengana na soko mais ngana mena guerre na batu wana ino la kisake la vérité libère. Ils sont pas dans ça fort, na se libéra. Donc on a fait sur Chuluzi, on a ça la preuve na ya émission de ça là qui a SOS le couli. On a Rabi Mavinga. Yo ça donc madame Landi fait ça Chuluzi. Pour faire ça Chuluzi, azali parmi batu oyo ba combattre sans danger, c'est Vincent Chuluzi. Zopad, mais sikoyo le coup biso yebanité to ko battre na sima ya justice. Tout là que ça va monter là à conduire botana nous Vesa Chuluzi alobi nanga affirmer que nga nazo mbongo ya lokuli na pesa mwasi ya lokulité mais Rabi Mavinga
Écoute, moi, Rabi Mavinga, ce qui est ma carrière, il y a innocent. Il y a un professeur Chelouse. Professeur Chelouse, il est fait comme ça, il est né comme ça. Azaba Tumoko, Balingara, Koutia, polémique, et c'est pour nous les alités. Vraiment que Messi Mingi, Nakobenga, yo, jour J. Mais professeur Chelouse, n'est autant pour Rabi Mavinga. Dans la minute auto, sur la de plein de César déjà en exercice. Vraiment, vraiment. Non, c'est pas mon en tout cas. Merci beaucoup. Donc, bana kin, bana poto, bana monde entier. Balobi, faut pas encourager le mal. Tango mutozo sala musala biente et sengeli kangabisaka ozonga chebino. Chaka Congo azali artiste à danger ou azali coordonnateur général nango o wapi ya sala musala naye avec sa propre volonté. Donc, azali musala moko volontairement ou azali sala pour soutenir ba artiste à danger. Parce que mingi bakoma kaka ne ironie. Nana kufi nana beli. Abiro yepi tant gouvernement azwaka décision que aucun artiste a boire libanga bien ngoti. Ouais ouais. Nana sambla dossier wala c'est moi. Les alliés ouais ouais. Tozala non. Place des voilà. Place des artistes le bonga na salango. Le tabulé oyo banda mobutu ba décoraté. On a fait des taboulés, c'est moi. On a taboulé, ça a venu. On a dit tomber comme a venu taboulé, c'est Chaka Congo. Les autres, comme papa, tout le Simaro, Paul Lugapé, Balabala. On fait beaucoup de choses pour les artistes. De toute façon, ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec moi. Abir, même Nzamba Salabiso. Nzamba Salabiso opposition, hein. C'est pas tout le monde qui faut applaudir. Papa Dominique, moi, je suis à Londres. Bato ba ninga Chaka Congo bowling ngandenge na zalili. Nina zama ndombe ka bowling nina zama ndombe. Esa ndapumba seka. Bisita niko se yakate. OK, ve Chaka Congo to seka ta pe mamuke upakola mafuta couleur ni. Ngai nzemoko nana yemba nani. Upakola mafuta couleur. Zera nzembo nani bilabe nzembo bilabela yemba. Sabina munganga, sabina munganga, sabina munganga. Ndebise bisa saba munganga kaka mandombe original. De Mwindo. Nègre. Ancien boga. Non. Oh, moi, na Fabrice Ayemba, oh, bakutaka na musique, oh, bakuta ba Mwindo ndebiso original. Voilà. Nègre. So kala Mwindo non, ba systématique et pe carré. Non, mais c'est pourquoi na boya Mwindo ngai? C'est ma peau. Pourquoi? Naza comprendre. Il faut chata moi Carolite. Chaka Congo, il est nègre. Ils ont pas un esprit, il y a qui négresse, esprit, il révolutionnaire Mikolo, sautant dans ma politique, ok. Tout battre la colonne, la biso, bamundela, balingi, babon, beaucoup qu'on a biso, vraiment que Ingeta, Fana Mokonzi, Ingeta. Merci beaucoup Ingeta, là c'est Chaka Congo, donc l'artiste à danger, comme je disais toujours, et que non faut qu'on se respecter, nous les gens de la presse, donc un micro, il faut faire avancer, il faut faire chiter na vie, faut proposer une autre zali ko tenir na ba écran. Aujourd'hui là de Vincent Louis, tu t'es fait toi-même à danger suite il y a bilobela. Non, danger. Peut-être chez nous on a danger, on a danger. Mais vous serez arrêtés. Donc, ils seront arrêtés. Oh, vous parlez aussi français. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Incarcérés. Non, incarcérés à la prison centrale. Aïe. Anna. So moi na bali anu vungula nanu. Bali avungule. Vungule wananu. Ça zolia vungule. Ba kuta na ba miyibi. Et la prison so côté si que ozalo baptême. Ils ont pas ba sai ba muna ba tu la sai même ça qui la kandengeni. Ba tu la mo pa mo koze ba prison za kandengeni. Non. René. Moi, je veux vraiment maman signifie Béa, maman SBFAC, maman sociale. Et ça, il y a des gens au Bamonaka, au Nasaraka. Je ne serais pas aimé avec tout le monde. Il y a des mamans en Suisse. Il y a des orphelinats. Moi, je t'encourage de les faire arrêter. Moi, je t'encourage. Non, arrêter. Hein? Ils seront saisis. Aïe! Donc,
Donc, merci beaucoup. Donc, Annabelle difficile à garer. Annabelle Kitoko Balobi. Annabelle la fille Android. Balobi difficile à garer. Balobi na taille à sardine. Pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Schengen Kilo à Londres. Ouais, donc Adèle Djogo Bagua danser. Adèle Djogo Bagua qui s'engara. Ligola Ken piano. Adèle Djogo Bagua danser. Naebi yo. Naebi. Voilà. Zonga la biso. Annabelle, donc Annabelle est difficile à garer. Donc merci à Royal qui n'allait les mois si à Mbongo. Ebele, ya famille Tepakine. Donc merci à Dada Mossi Stone depuis Paris. Balobi, le cœur joyeux de Paris. Le cœur joyeux de Paris. Donc Bazali toujours qu'on fêtait chaque jour. Balobi bango donc karandenge babantima puta balobi bakokende nango tina mois de décembre n'impact balobi changement de ma puta balongo lili puta batinzi en Afrique. Balongo lili puta batinzi en Afrique. Donc musée soko ala radana combien de basi tindara déjà nombre na bango pour Dada Mossi Stone déjà azui charge ya ba maman et ma puta. Pourquoi pas dire un très grand merci à maman Chantal et Mampouille, à maman Fifi Lukala, maman Fifi Lukala, maman Solution. Merci à Ya Willy Moucheni, le véritable code mondial, à Willow Star Porte Yabandal. Merci à Magali Dacosta, Papi Mafuta Kitambo, Juppé da Cruz de Genève. Balobi Tozoko va toujours na émission na biso oyo Balobi Vechara Congo. Boni basango ya artiste nabiso donc peintre Gislin de Tcheke de Mabiala azala qui agressé ndenge bande ko biso ba diaspora batina artiste boso lo ba pour na mboka mais oui il y a des artistes qui sont derrière ça mais curieusement bon na remercier diaspora na acte basali na moi na biso ndeko na biso Rosie Mukele Chimanga en tout cas merci que Rosia Mutaba politique tolo ba Gislin non acte wa Saraki ils ont contribué à honorer Gislin Rosie Mukende en tout cas merci mais bon honorer peu bon contribuer peu pour na Gislin de Tsekedi ou azali victime il y a des artistes peintres azo peintre société hein azo dénoncer alors ba inconnu ba bimela ki na mutuka bano banga ba cheveye ba bundi chance azala ki azali sportif ba bundi dira 45 minutes mais zela na question qui chance mais chance sportif à se trouver ba poignarda qui à un hôpital mais qui résime aucune autorité qui dirait ba ketalaye ni le gouverneur ni le ministre provincial qui des arts fana mokonzi général bo sensibiliser itela ba TV comme deux ba combattre bozali tala kaya artiste bo longolana no buzo ba na internet ce qui mutu lelo a contribuer so alingi nga mama fala transfert na tindi $50 na papa na biso Gislin to ça pe émission na yo to benga pe junior to tangi ba kombo to kuzonga na kombo na biso alinga bata na kombo na bango parce que na sala likambo assez ouvert otile loko na ketika mbala moko. Mais tolo belengo moni mutu o déjà kufi na mutu oyo a risqué ko kufa maintenant na kufi te to sauver na no premièrement vie ya mutu oyo a risqué ko kufa na no kufi te donc na batutu ya poto ki mutema malamu to sauver vie ndeko na biso Gislin artiste peintre mais apparemment histoire ya ndeko Gislin ezandenge mona ndeko oyo ya Paris nani Charlie Herbo so Charlie Herbo parce que yé pas ali ko dénoncer. Non biso ba artiste c'est le moment. Parce que les lots, on a servi l'émission, ils ont interpellé, participé dans l'émission. Bah pour ça, Congolais, bah bimaka pauvre. C'est le moment. Élection allées, hein? Bah miko samate. Et bah boy élection, bah pour ça, bah boy élection, bah lingi car la transition pour bah côté à côté là-bas. Mon gars là, le bas déjà que bah nous bah c'est déjà bas à contact. Bah bimaka pauvre devant les artistes. Vraiment que soutenons l'artiste Gislin. Di ma biala ou azana besoin de sungi na bino en tout cas contact na parce que na beaucoup de contact na parce que on va comprendre ils comprendre que il faut sa numéro ya yemo na numéro pe ayo non na idée yo hein mon ça de ça la koyo ça musamoko ya musamo au risque sont pas bien il y a au risque. Parce que ceux qui ont dit Moutou, Oyo, Asaki Mabete, Bakosa de Boete, non. Bateau va confiance dans Gaï, Dominique Kéman Moussaka à Londres. Hein? Ils sont donc un peu comme Donbass. On va confiance dans Gaï, Balanda distraction on a été. Des matchs de ceux qui babilo, qu'on va donc, tu as la canaille.
tokokomisa oyo alingi mbala oyo batanga kombo na ye ke ngai kombo na ngai mission nokala tindi pa Gisina di Tshisekedi 1000 francs na ngai to sali émission onga mama nini mama va transfert onga mama Claudine Reine onga mama Asia mama o mama Vicky mama Lilima Nzwanga na Reine mira kemi na bové to seto songi sa confiance musuba lingaka te kombo na bango etangama na ba contribution mais amona quand même que vidéo ya acte et salema mais pas le problème na sengi bango j'ai fait une émission na sala qui appelle qui n'a comme le Bombashi parce que on a une vita barima mais normalement il faut comme kuna alors na sengi na diaspora o na émission le pa ya leki na biri na besoin comme le Bombashi na besoin bon transport na cameraman na logement na kulia na biso tout la bien information à soubo soutenir kapenga nanu hein c'est pas tout le monde est obligé de moquer ce que j'ai fait oui c'est facile à critiquer mais c'est difficile à faire. Merci beaucoup cher à Congo donc veut dire que basangwango tozo chité muke na kati émission na biso vérité sans frontière donc merci à trop na bino tout obozali kolanda biso maman Sylvie Kabea donc maman sociale pourquoi pas dire un très grand merci à maman Sylvie Mbembe un très grand merci à AG Fafa Longa pourquoi pas boss casse Kassere Poison donc merci aussi à Junior Kabananga Motema et Chemin Nior merci à notre grand Jogo de la République démocratique du Congo Balobi Chancel Mbemba des médias Trésor Poutou veut dire que cher à Congo Zoya donc Rena Bir n'a qui moi contre-temps mais cher à Congo Zoya oui Trésor Poutou voilà on a des émissions en tout cas aux artistes en tout cas bon aider ngana comme le Bombashi na ça la émission parce que nous on doit éviter le rumeur hein on doit éviter le rumeur et Dominique moi que Moussaka dans Londres faut même pas dans des émissions en tout cas bolongola ba gauche droite parce que Satan est là pour abaisser la morale soi-disant Abir a bon baratin voilà Abir parce que justement on a profité le moko et ça la makina matanga moi si ya wendo voilà on a profité au rappeler nga lisusu bi ke na ratel liwa pona yo voilà justement que Abiri vraiment merci vraiment que moi nangai oliambongo ya mwasi ya wendo okeko tse matanga na place ya bangulu voilà Abiri tanga oba komi nani sina wendo voilà ozali nini protocole d'accord oya ministère tu es non oya à sans danger l'artiste à danger lisungi otozwaki hein zompanda protocole d'accord était là voilà pour toujours moquer parce que justement on a eu occasion et toujours on a biso olim sabiso tout me ko série de semana moi ça wendo oyo mama Albertine à côté bandaka na homme de VR voilà o ba mona ba image to pisa ma France band to ndota la mama za abandonné na ça ba image mo so na poster ngo o quelque chose ba mona image ba dernier mama ya moi ça wendo na c'est déplorable tanga kufi na kena sa ima mikanda kaka mutu moko wa aider biso c'était le premier ministre Bruno Chibala na bengi tina wendo tokenti na primature oyo mundambo ba pesa kibiso ingo permettre mama bakunda mama na non mais non na kitambo parce que na Kinkole c'était bien pourquoi na benga ka yo kaka na benga biri na benga ki Marc Lukamba na benga ki susu mwana mwaso ya Congo Promo TV tukuta na kuna parce que la ligne qui boye ba réalité qu'est-ce qui se passe dans le milieu artistique tant on a yo comme na remercie comme mingi parce que ba la porto ils ont pas fait tété ils ont mis parmi so bengi di kambo oya dans 10 30 fois comme pour y aller ba sakana ngati voilà ndetanga commis sur le lieu à côté buzoba ngana zaki déjà na primature conseiller social ya premier ministre Chibala ba suma frère ba otika frère et c'est matin que ça là mais tant au benga wana na primature na tsaki main libre papa bien artiste ça m'a mingi yango donc c'est vraiment que dans tout ça vraiment que c'est déplorable ba kuni mama na kitambo il faut voir est-ce que kunda mama il faut aussi nini eza kitambo lobi que premier ministre apesa ki ombongo yo oche bembe sika balela ba tsaka bangulu non ngai côté na nga oyo moi to zwaki ezaki remina mwana pourquoi encore de ngona mama tina zwaki oyo akanya kozwa menga tukelo na pesa mama mingi c'est là où bakundi mama na kitambo esika bakunda ndi bato moko ba de la rue mais pourquoi linga peka yo moko mikotsa ba makamba moi c'est wendo as artiste t'es cher à quoi atteint danger engage des artistes congolais veuves et orphelins
on a qui image à moi mais moi c'est artiste non na cadre d'association na biso na cadre na biso bundaka likambo ya veuve et orphelin ndenge na auto bunda likambo na bo likambo ya zizina mona soki vangu oyo tisikwa zali malade vraiment que leki na ene neti ya traitanga de mont mais qui les mama domi qui mama musana Londres atinda kambong na mema zina tina hôpital mais tala une qualité ba famille mais biso de fandaka ba veuve ba artiste ba orphelin des artistes en tout cas. Merci beaucoup Balobi. Donc tu remercier Mingi Mingi. Elle contrôle le ciel, elle contrôle la terre, elle contrôle les oiseaux dans les cieux, elle contrôle le poisson dans la mer sous la terre, elle contrôle les insectes et des reptiles qui rampent sous la terre. Elle s'appelle Lydia Kapajika que je salue depuis quelque part. Parlons maintenant de Sokoda. C'est par ici que nous allons mettre fin sur ces belles très grandes émissions Vérité sans frontières. Véchara Congo, Assemblée Générale Mobimba, il y a Sokoda, Bazar intérieur pour les élections. Bazo préparé Bakende pour na élection. Donc c'est ça. Et alors, Véchara Congo, et l'ongwe na Kinshasa, et comme il est sous une intérieur, aussi longtemps tu as dit que l'institution, nous surtout la République Mobimba, et zandi na kati ya capitale. Non, ma bezate, par exemple pour tout la nord, ma bezate, et Obama, ma bezate. Kinshasa c'est pas le Congo, il y a Congo te, barosa on a le Lubumbashi, na Matadi, na Bandundu, non, c'est le moyen, c'est le moyen. Mais en tout cas tu remercies papa qui a mangé na mateta. Voilà ça ba innovation hein. Papa qui a mangé na mateta, le PCA de la Sokoda. Il est le président du comité d'administration de la Sokoda. Il s'appelle M. Georges Kiamwanga Mateta. Innovation naïe à Longola, Assemblée et qui était dans la province. Papa Kiamwanga Mateta. Nous avons fait son conseil et encore. Vieux Nangaï. Au monde, tant que vous avez conseillé, conseil bien, tant que vous avez un vieux Nangaï. Tanga Statia Sokoda et l'Obinini. Mandat PCA, il y a comité de gestion, ils ont dit Mboula Boni, ils ont combien de fois. Moni vient pas maïel, à l'endire au Kosa Omari, Kosa Omari, l'Assemblée, le quota est atteint, mais c'est que mon tête est élu. Parce que vite vieux que mon tête, Azara, réélu. Na comité de gestion à Sokoda. Abiri. Ngana osala effort, na kopé numéro papa qui a ma tête. Retour na ye question. Papa qui a ma tête. Je bokendaka na Kingakati. Bokutana face à face. Na Joseph Kabila Kabange. Aibisa keni. Ngana pas réponse. Yo sa émission na yo. Tout solo l'envoyer aibisa keni. Ti, ngana za ikunate, mais ngana peut déjà fou d'information. Faut des informations à préciser. Il m'a dit que ça est émission noka. Un peu qu'on domba ça. Et ça m'a mingi. Il ça qui atika la kana bokonza dondo atondenge. Non. La lobby hein. Abiri. Au moins Bibi bo ida rapé artiste. Yo fana que ça je no yo arena ba musicien. Hein? Moi que ba comédie que tu moqué, ba comédie que tu moqué. Mais les musiciens, l'imico est mort. Depuis longtemps. Imiko bimara na bibembera yebani. Car imiko pesa imiko abimi. Les autres naka ya papa na biso akufa ki tonidi. Wa sanzembo ya nini ya éminence. Tout le monde surtout papa na biso papa Gobi. Est-ce que kita reno moko rien. L'imiko kenda wapi. Le vieux s'est remarqué que na Sokoda il y a boire et à manger. Le vieux a vu le quoi la VV Center. A vu le quoi la Empire VV immortel. De toute façon, biso tout ça ma gordo o kana mai so qui voilà mais ça tout ça wa mais mi ko tout ça wa terre. C'est danger. Ça tout ça wa c'est danger. Asa la ndenga lingeli. Asa ndenga moneli parce que il est sûr de ce qu'il fait mais vieux zana ba conseil malamu. Longola espia jalelo mobuta kendaka ndengona ti Togo Maroc te akendaka kiwa jalelo oh mais c'est que mangana mateta tu es beau tu es gentil tu as beaucoup d'argent yo se ah balingai minzoka vie yemo yebi
petit na yo o atambola kana yo petit na oke so lelo ba inangai dikola kia mwanga na mateta que yo bando simbele saki oh papa zo benga boss vena nukuta la mukite boss c'était vieux nga tamso appareil kia mwanga na mateta ya na code menga na code mimi mwasa ndako ya nango tenga na zanango comment vieux wana linga vieux wana mais vieux s'embrouiller na sokoda oule ba kino wana petit moko o ya linga mingi mais vieux conseil après ça yo attention na rêve zo sala wana wana biloke bede wana mapango biloke bede vieux bato bazo profiter la ora yo mais en tout cas Blaise Bula la muka Blaise Bula mutu oya abimisa mbongo na mutu ngema yele para sokoda salama biso bimisa mayele mais sokoda ba kene sala assemblée dans la province ça m'a bêté mais que cache cette initiative réponse est facile via l'ingatiga la kaka za rélu na sokoda. Merci beaucoup, Véchera Congo. Nous sommes presque déjà à la fin de ces belles grandes émissions, Vérité sans frontières. Véchera Congo, tu as un numéro de téléphone parce qu'il y a Willy Mouchini, le véritable code mondial, à Perda Kiango, et puis le général Def de FAO, à Zolanda Bisso, à Lobaki Keno, à Boakiope, déjà dans le disque. Donc, Véchera Congo, donc, on a un numéro de téléphone et puis on a une dédicace. Parmi bateaux, il y a un des FAO. Voilà. Viens, des FAO, il y a un code ya mboka ya Willy Mouchini. Dani Tsunami Bokombe appelé son vote pasali 00243 81 657 0958 00243 992 30 43 40 Pichuzo de Lausanne yomo yebi yango mira kemi no bouvé bozala calme Vincent Chilouzi avec son ami Rabi Mavinga mama loko bakomi ma passe pour ngai. Ils seront bientôt interpellés pour on en est marre. Dominique Moussaka à Londres. Check. Merci beaucoup. Donc, à 0044, maman Elisa Lutulia Balobi, le code. Donc, 0044. Donc, Cornelia, la taille quadrillée depuis Londres. Donc, merci. À 0033, Annabelle Difficile Agaré, merci. À ma grande sœur, Balobi Mwasio Nzamba Zouata, Inane, pour Akelaye, Paola Schengen, Kilo à Londres. Donc merci à Dada Mossiston, le cœur joyeux de Paris. Merci à maman Fifi Lukala, ma fille de Lukala. Donc merci à Willow Star et Magali Dacosta maman. Donc veut dire que salutation na yo Esika Ozali, Jupe da Cruz, Papi Mafuta Kitambo. Merci à mon vieux Pongo Pontiac. Merci donc à toute l'équipe technique de Congo Température. Donc merci à Mouzé, le grand réalisateur qui est là derrière la caméra. Merci à Jordan Kambala, donc merci à Shadrach Disquared, donc merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre et connectés sur www.congotemperature.com. Donc merci à Lydia Kapajika. Merci. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika.